voilà, chers amis internautes de www.congodialogue.com, dans votre émission Entretien qui est présentée par la vôtre, Priscilla Makangila, la mégane de la presse congolaise, Opéra Mini, Soda Makasi na service Nabino. Comme Naïb Sarabino, vous allez émission Yambarabatu Nyon, politicien, musicien, comédien, tout au voleur dans domaine Nyon. Donc, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un animateur. Elle est vraiment talentueux parce que Nassima à propos de la Mégane, c'est que l'actualité est allée bien. Là, je suis avec Blaise créateur et Blaise au Boyebi Passala pluie le beau temps. Chez disait la Coste on a PCP Mbo TV et puis les choses ça veut dire que évoluer et pas le padre, donc c'est avec lui mon invité le trop bête à moi parcours naé trop bête à moi nouveau balobi Mbo ke indi babi 4 minutes kaka Blaise créateur rien à dire et Moscou et Sabiso impressionné par rapport il y a 4 minutes voilà. Bonjour Blaise. Bonjour maman. Bonne santé. Ouais, santé qui te, santé calme bien. Ok. Un mot gentil à tous les internautes. On va tenir sur l'émission Entretien dans www.congodialogue. Na linga bino trop. Bato bazolanda biso sikoyo. Oyo oleba sala mama na bango misusu bazupe na temps olanda biso. Na linga bino trop. Ba surprise ezebele o ngai na koki couper ça à bino à part Moussala le comme Zate mon essaie un peu se déplacer pena donc nengaye pour lukanga donc il sait que ça est sur demande na bino na PCP merci mingi nenga se déplacer na sa moyo na Kinshasa na s'appelle Makasi na za na fier yake ceux qui bozo landanga na lingi bino trop Blaise abandi musique na bandalungwa ponga na mona bandal na kivunda na bani musique na bandal na veni moko bula orchestre mo ezaki na cap musique patron na biso azali ka mona poto ya kini kiese eza mo mikolo pene leki mo ebele na zaki mpe petit par wana na bani musique na wana na bandal wana na bula tozali mo batebele na apprendre penza kuna na yekoleli kuna na yebi nde bavandaka na guitare kuna na yebi ndenge baamplaça kama mambo ebele puis na zwaki moi chance to bando répéter l'instrument to banaki sèche nde bato to babandaka basombeli biso instrument to comment répéter après na monique na koli quoi premier orchestre na ya munene na lukaka ezalaka pas Redi Amis la casa de canto pas patron na ngai ex patron na biso place où tous ba gibaya ya ma marque house bazali mo belé ba pichu sente ba kene pa ba venir so ba waze quoi batikana na ba poto ba bienvenue automatique konga bazali mo belé ngapa na zala wana to boaki album na biso ya liboso to beti compteur à zéro oya aziza soki tongo itani otala kanzela oyo to salingana yo album wana na boakango. Après album wana to beti deuxième album na ligne droite kana Redi Amis na 2006 et rebimi aprende na ye kolongwa nanga ezali na ndenga mabete ndeza la teke ba artiste ba longwa trop o longwe pona boete kolongwa nanga ezaki longwe mso ba futo bien ezaki kutu mamba ba futa te série wana ezali bien mamba ba futa te na zaki na ba engagement te OK na ko bana ko se plaindre mingi pona mamba ba salaire quand même. Ils ont raison, pour ça qui peut que on a longue pas venir à bailler le point de ma salaire. Ezaki kolongolange ezaki et na moni qui a travaillé trop, na salé 6 ans. 6 ans et demi na ko 7 ans. Na mona qui on dirait babiloko ezakati na ngai nazaki na liberté te ya ko exploiter moi. Style ya caché, via uta trop viva. Azaki na ba caché na yemoko ando linga biso ka photo zala okoya na crime moko ezana ngo bien ezakati na yo mais soko yepa na ye a yeso note faut ça la boye moni yaza plus mingi na ba style na mo boto na ba viva na ko monde na za un peu limité donc senga kina luka orchestre mususu nde baloba ke ba wenge orchestre OK batike la animateur pe na liberté ko tali kolo kuna bambali na mabele pour vieux quoi trop chant vie ba za trop chant
donc azali pena trop alinga pe musique ka ya propre ya classique ko biso to ba animateur mo sengaka boniama donc place na bino pe ezala ezala donc moni na yaki na ba 2007 wana fin 2006 nde na yaki place boyebeli ngai après kobeta ba bonioma c'est que bien na yo ya place boyoka pena ba bonioma bima nzembo na ngai liboso na sala na vie o pena ki composition ya Blaise et puis bimé sala succès fou bonioma mama libala ngai na kota libala yango ya pasie mobali na linga José Bangola chabo fasa papa besi mama mbongo asoma mbeto ndako mama soma mbeto bois noir mama somi mbeto bamwe koma na minu ebukani otike mingi te sole te kiso nganda yake na tevola ngaka we yo nganda yake wanyongolo emingoko tinana sangala ne ngwaka oli ala ne sole opena donc bandelanga nyangwe kami papa Clément Kemi sokelana soli kambwele kwe tokumani malembe te bongisa donc nzembo yo tout ça on wana parce que la pesi baboki ya lokondo nyonso ifape kato wana bandeko na ngai wana bandeko kota mama na ngai kwa wana kanisi susu ba oncle na ngai ya Didier Mbokolo mon yaya mon oncle et pourquoi pas ma famille donc wana ma famille na ngai wana zongi suna mwana biso ndeko na ngai pe na vie na ngai na pesi mbote mingi yo motongo ozo s'inspirer na banzembo wana oya biso ba ngala o sot na mongo oyeba pe signification nango to oyemba kaka po bakomeli yo to neti côté ya nyangwe kami mobali nanga papa Clément Kemi papa banana ngai sokelana to solola solika mwele kwe sokilika mwazalie tokumani malembe te bongisa tofanda na malembe te do eza mena elobaka elobaka elokola yoza mongo ngana muluba maintenant la poste na sala nzembo na kimongo na opeso ka maloba langa la lingala limbisa ngai laxinini osala nga mabete laxinini ngape na noteti après nga na zo na skalo lukela ngo nias donc nzembo za nga maloba nyonso za nga me moto ayedenga kaka baloleli nga kana na kimongo alors bandeko na baluba bandeko no me basilika te po mwana bango ya leader boye abula kaka kotomo nazaki par Redi Amis na boka na Chiluba kaka na album au PSC qui est bien na boka pe na Chiluba so tali côté ya na yusti na bonioma on monite quand même parcours qui donc fin 2006 na longue par Redi Amis na yo ya pas Didier Lacoste parce que quand ça pas nous tangi comboté ça problème te na yo ya wana premier album ezala qui c'est par là la solution o ya sala na poto to boka kite me ba crinyo so ba boka na 4 album wana biso to tinanga patia ki sasa ba crinyo ezala na 4 to tindi yango dodo ki binda mutaboka kanga patia poto après to commence la prochain album bino mo bomoni différence album ya liboso ya salaki na album biso to ki ko beta donc na yembi bonioma après na yo ba papa bengani mama na ndako mama zo ya mobali yo papa moni mama na mobali na nzela papa tomboki omoni nga na mobali na yo domboki ningani mando warime ya mama mando warime bayange bategela warime ya bakonga warime wo mando donc na sala vena donc na lela na cha na animation Maman Zoto et ça la c'est fort. Après wana na ya na deuxième album c'est que bien. Bien au petit parcours nayo Francine Ngembe phrase correcte merci beaucoup nayo. On a peine sali 6 ans. 6 ans et demi. Pas Redi Amis. Et pas oui, et belle. 6 ans. 6 ans. Donc 6 ans, ça a été 12 ans de carrière déjà. Oui. À part nous comptons orchestre on a banda. 6 ans, donc pas Redi Amis 6 et demi, côté au P 6 et demi. Donc 7 ans. On a pas fait bané quoi. 7 ans. Et voilà, là je dis un grand merci à Francine Ngembe, phrase correcte. Merci beaucoup à vous. Et merci encore une fois à JP Mayabo, bah lui JP Mayabo. On a très digne à la rater. Pourra pas
à Vanel Katula et à Guilain Soumaïdi, les grands maestros, Guilain Soumaïdi. Donc, merci beaucoup pour merci pour notre coaching. Il y a www.congo dialogue. Pourquoi pas l'émission au entretien. Et grand merci à maître avocat David Kombe depuis Paris. Va soutenir la Mégane et après sa mort à Congo. Merci beaucoup à vous. Tout ça, on a Blaise Création. Alors, Blaise, nous, lobby, chez Redi Amis, espace vraiment, ils ont raté pendant l'animation. Voilà. Ezalaki tozo boaka mais na façon ya bana ko lingela liberté moko bo ezala été OK animateur ko sala oyo lingi ni ko zam moi deux génériques de monde à la maison mère parce que même sous générique ba musicien ba problème ngi ya style vers linga style na yemo ko boy kaka sigila na la sigila la oyanza wana naziza déjà lingeka ba jar moko ba ande motine fini fono ka sa parola créateur ande motine fini fono ka sa parola ngai blessé rocha maye pierre bina motindo amoka jani wabasibula hange wablona beta kuno oyagana otomele fumo ne megana mio yangele ofumo ne mene kala mio sabantoko adona beta wenza ka biloko na beta na compteur zéro ezali pena liberté moko boye ya kebati ke la yo binisa eza kati na yo na compteur zéro to ki moi plus chance wana mais na deuxième album na ligne droite centrale to zaki coincé o ça boyité il faut ça ezali pe mabete pona ye aza mokolo orchestre il faut ko respecter mais ngana ndo sentir pona ye ezali mabe parce que on a besoin de se déchaîner ba découvrir Blaise monité na se déchaîner na imba mona ba to suki na bonyoma c'est que beto kotina mte ya moni bonyoma yaki. Alors départ na eux et pas à Redi Amis et ça qu'on a donné départ parce que il y a entretien à toi entretenir non et ça là qui nga très bien pour na 6 ans de millions tout wana Blaise obozo mona lelo c'est obozo mona lelo c'est Redi Amis pourquoi cause la pembe na moto ya yebi grand chanteur bon chanteur grand compositeur a pas un oreille musicale ngana zaki à tout moment nazanga répétition surtout surtout prépare bon masika au moins on a avant la tala ravinda comme abanze monenda sala abanze mboni donc na apprendre mingi oreille musicale ko placer voix ko yeba charme ko yeba mambebele na zongo par Redi Amis donc il faut talinga pe bien na boka kama na boka na animation mais na zakana ki yé na kata animation na zui ki yé ya monga na yemba rapela facilité na yemba na facilité so tali bonoma na yemba na côté moko bolinga na lokola côté mona cha tisuli maya levengo yi ezabena bailo mobima na bimisa tisuli maya levengo yi une fois tous ala na sanga betina félicitations mais na waka penga pena na kati wana viens et ça langa bien na mona pena na zwa cours moko accéléré la relation na bien balé kitoko na la vie ti lelo na benga ke une fois benga na téléphone na zana posa ba danseuse so na bien ba danseuse donc na surprise no sala tout presse so pena na pierre na côté la ke pena to le viens na bailo na respect bela parier et pas na ye na za fier et dérangeant ngate na moi ke na zwa cours moko bien na bima pe lelo nzambe susu atindelinga susu bon nana ngotanga komba Jésus tipo komba Jésus yo mto permettre ngato koma siko na poango eza na parcours après wanande to kaboina inde na kendaki côté ya bonyoma c'est que bien Bukaboina Redi Amis si ba eu le canto parce que hier vraiment mes marmiso va likolo ana nyonso ça la rabiso plaisir et trop alors nous le bi Bukaboina Redi lelo to ko yebona bonyoma là ba tout va yebi Kinshasa de partout ba découvrir Blaise Création vraiment na bonyoma chez Didier Lacoste wazaki expert wazaki expertant na yo voilà alors séparation na Didier Lacoste deux fois olongwaki ozongili susu et le ba fait na wazeka lobi ce qui mutu bokabay na akei ce quoi comme zongilo c'est que Blaise Création abosana ke le repas Didier Lacoste et séparation na zaki se dit anine OK ne ba va et vient on a bien informé hein tena moni bien do sala bien musala na donc à mon avis une zoé bagina longa na zonga ki banin tout ça kolonga nanga kuna ce qui qu'est-ce que ça nini séparation on a Didier Lacoste bah va et vient aller retour Blaise Création à Kei Blaise Création à Zongi makamama be ilika ki trop na kolonga nanga ya liboso na linga kolonga na télé te po na mona ba fort tout na sala na orchestre wana naza reconnaissant
ko constater que ti ba pesa nga espace wana nyonso wana ezala pamba te po ba découvrir ki petit azana eloko mo kati na ye so to exploiter ye akobimisa biso pe na libulu motoza so tali mingi voix na ngezaki liboso trop pour na na ba critère principal na sala ki musala o emonanaki na miso ya bato bonyo mebima bino mo moni na zo meilleur animateur na ndola wa trophée meilleur générique bino mo bomona na sala ba bolo moko ngamoko elekela même na ngai mokolo album na bimaka na ndima te kezanga mais tellement ils a biloko me uta katinanga kolonga nanga ezala makambo moko esalaka pasi esala bato tout pasi na ngalo baona télé te po o eleki esi eleka et na longo tour liboso kozonga nanga ezali selon demande ya public ya bato bayebaki importance na ngai grandeur nanga pembeni ya Didier Lacoste bamona yeke mwana soka longwe ekosala pe shit na biso mwana soka kei aza parmi bato ba défenda biso na musala Blaise a lokosa mbongo te Blaise atikala kosenga mbongo te so za mamba kofuta nde na sala seta wana te pembeni na ye so za mamba mbongo na kosala même pas seta wana to sala musala mo ya fidélité olingi orchestre na yo olingi musala na yo otala koto faire rigola succès à mort otala koto fali pupa succès à mort seri wana enga naza kuna parce que biso photo luka to sala loko moto meka to zala ta pembeni na bango ata to kokoma te mais ezala ke bazoyoka Jésus de Nias bazoyoka faire rigola koto pe bazoyoka ta biso mandambo yango moto travaillaka na bitu wana ezala pona lokoso mbongo te Blaise alongwaki e batana ba reconnaître petit na ko longwati ka ba staff na ye ba condamnaki pe batali likambo longoleli nini ba pesinga pe ba raison nga ba benganga kutu ba sala réunion mona Paris ba benganga ba staff na ye Blaise neto aboye to so kangisa po za mambaka mamba mutuka mo fa na zwa e comme mamba ebele e comme que note nga na pesi ba mbona nga pona zwa kara ngo pa vient nga mo ala kanga ka e comme siko ke o note ba lelo lobi sali kutu kana kangisa kutu na mutongo na kangisa mutongo to kena to samba batali dossier ba condamné ye ba bige note eza pena bi de confiance te mais cause la pesi kokeri ndeni nini mutapesi ba mbongo na ye kombe po leta mto sambisa biso bon garçon bato era monique mambo comme ma série devant l'état moko lobango ke batebele balingaki te petu wana baka atanga ba kombo o kena ko tanga te intel mutu boya lingaki te petu wana zaka soka zikar matetu comme que non te boy nzoka et ça la siko mabe ngasko dérangeanga ezala ta carte ki ko bazo sombela ngate o ke ngamona misambongo na lokako to même soutien na 4 orchestre na biso ba pesa ngangwate lelo bobi que Jésus ni sa sombela ba mise ba car bobi que faire gola abaxala ba mise ba 2000 ba 3000 dollars pour na ba car ngasko na moment on a zo manquer même ata 500 na zo ya ngwate kebo bakselanga ta bopona zo car na zo ya ngwate na kipa pete elo ki salanga ka mabe e ba sanga ke mutu boye intel boye alinga kite petwa na zo car parce qu'on a tali siko yo be fort tunga na sala na orchestre wana na molango perte ya monga la kenda est-ce que ba staff na ye ba moni petsa na ke batali kambonde zalaki ba lobi ke note il faut tout ça là réunion mongo boto sangisa bala mongo boye to kangisa la petu wana pona azonga ko ke boyeti ba benganga to na ba staff poto ba viegeri yoji ba Jeff Yeta ba zebele ba benganga ba pichu kibanda Blaise nengeza boza peti na biso boy to ko zo ngokende kote mo kende te e ko so pa biso yo yebi bon natala pe na boma moto ndeka ngamo na ba boma moto na boma moto to solo la na ya zela ba mambango pe ekokisa mate alors na ko mona ki nazongaki motema na ozonga oyoka ki mama conseil ba vieux wana mais makambo yo ondre otoyokanaki to salela ki ba salela ki ngoti et puis na komai ko mona risque na carrière nanga na lingete na beta musique mo izala ka stationné na ngete na sala ba succès moko boye ezala limité succès fait ko kana na vie sociale ya moto e bazo mona moto ke ye mutabeta bonyoma wali mutaboka seke bien ba mo botala te sais que ça va ngala komai ko manquer ba bloquer belé ozomona ndenga mabeti na komai na posana pousser carrière na ngana sala na baksa 1+ le toza samedi lobi za dimanche lobi kuna za lundi ba jour ekokana te donc na ngele lo toza samedi boye lobi na za la ta jeudi lobi ata mercredi be mardi évolution ezaka bien na vie ya moto yango moninga na longwaki na ngana malembe pona komai ko mona na komi na danger toujours travailler mais sérieux ezalaiti na mona pe na sérieux manque ya sérieux omoni lelo kokumba batu kokumba mukumba ya batu o ba futela ba parler o kotinga pa ngati ba futela ba parler ba mai ba courant ba responsabilité
il faut que vous la sérieux na vie il faut que vous la sérieux bato wana tout wana ba dépendre na yo et yo oza sérieux par exemple na ndimite bato wana obana sima na mo colonie ba ozwa ta chance à se retrouver ata ya ko s'organiser nga ce qu'on a même ko viser de loin na mo mona ke bana na bana carrière na nga ba age zo poussa na lelo lobby na ko koma pe Blaise a créer le Blaise a coli animation na âge mais à limité ya mo nga na bete ba calcul wana nde na sala ki choix na jijaki ke na fanda. Et puis comme le lobby Blaise création maman Embo ausenga aide. Ouais na linga kité ya mo nga na sala ki fort na longwa na ki luka orchestre ya munene. Non on a dans tout. C'est que orchestre mukete. Na fingite orchestre mukete. Na reconnaître que na sala ya munene. Ouais na lobby on ba tout ba bi orchestre faire rigoler les orchestres munene. Les choses autant parmi les meilleurs orchestres Congo, orchestre wana les orchestres munene et puis na koma ina posa tellement na chance à oyemba ko beta pembeni ya grand chanteur Redi Amisi. Normalement sur na posa vous allez sous pembeni ya grand chanteur sur le ka faire rigola. Oh lelo azo défendre la musique na biso congolaise. Bien vous avez pembeni ya grand chanteur Didier Lacoste. Ndenge lelo na za pembeni na grand chanteur faire rigola Jésus de Nias. Et pas aux ala pas grand chanteur Ferrego la grand chanteur ba ilo kanto ngala ba participer grand chanteur Muketonga wana yo lobby ngana lobby boy tellement na zo chance ya ko vanda pembeni na grand chanteur le quoi Redi Amisi po patron nga mona Jésus de Nias a respecter avec bailo et puis na kabona vie na juste chance aux ala sous pembeni na grand chanteur pour ça la fierté à musique à Congo pendant les lotis nous devons défendre ba Verambo yewana nous devons défendre ba Madilu système ba vena biso ba Pepe Calé ba Taboulay ba vena biso ba Emene ba vena biso ba Carlito ye pourquoi tu as concert les panda ya beta ki nga yimba banzembo wana tout ondimate c'est pas donner n'importe qui faire rigoler za grand chanteur ya lelo na Kenya na Congo na biso ba tout ba yebiango na commission sur nzambe ndenge na kutani lisu na grand chanteur lokola ye siko ndenga za wana o azo bakselanga siko place o batu tout o nga na sala na minute et suki na banisco zo formation accélérée na banisco ko kota ce qu'on a 4 ya succès moko universal na mo kota na succès moko OK o vandi boye na Chine ba otala yo ba succès moko limité te ba succès mso local est-ce que succès moko va bien na trace urbaine trace ba otala yo na minute o permet na Jésus de Nias nyo sozo qui est na facilité moi vitesse na ba trace et ba MTN et ça la abnou grand bien bana na botama na sala ba succès o tsalo mo na seke bien il na trace o tsalo mo na tao bonemeleki na trace même pas mais tala siko na côté na orchestre ezaka ki o vandia ba mo no monde entier pas faire rigola ya mo nga na zala ki na baki ki nzambe sunga ngai ndo na zo décision mo te na longwa ki na longwe na sali générique na ngam moko ouais ndeto longwa ki ndeto kabona ki esenga imambo belé esenga pena ke notre en tout cas na mona na clarté na zo mona ezaka pona mbongo te na longwa pona mbongo te sio ze pona mbongo na ko sa 70 mama na bana ye na biloko na ye ya sika bana kini na monda tie biloko tolami yango ya bolingaka ya kolia mama kanga muka shina bao yo yaka ma kota kwa kota ya iwe Blaise ya iwe mama bakozelinga makambwe po baza mobali na ngai kazi nzambe tina nalingelaka ye mosala liber lotiete dino makwe ezotelema yelale nalali na butu sherepesi ngai beza nalamuka na ntongo ezalaki ndoto nasimbi boro ye naningisi barido ye pamba biloko etelemi ye nzambe aletelemisa na bango na bamabolongo ye dani dende real de Madrid na mabolongo mabolongo babini angana banina mama mama kwa malade na mimi en hôpital bazalisi e examen babimisi ordonnance bapesa kisambu mama boya Shereli kaka tonga nalibu tala na bablongo na to na mana na ser Davi matuka lingi tonga karo ndela longo boye na zongo pona boulot rien
na ata na souvenir ya malunga te na bimana babulotu apa wana ko bosa na seke be na tsaka lusu nzembo na mbela matse madiam ya kimongo lisusu na lela la ngango pete ka nzembo na ngaka na ye na mutu na ye na mutu ve na nga matse madiam apesa bala na ye na mona na nga perien na yesu na nzembo na mbele su ve na nga matse madiam na yesu na nga redo kunezeleka na wasala ndeka batu donc na wasala batu bazo dondo na bango na yango moturo na bi bazo beta na mbutu nalingi na tomboka ale mutu apekisa te balukaka mbongo na mongongo nanga bakomisanga vraiment mpunda na ye basala mutu ke na mongongo nanga naloba na memingambo nakeye yi nakie esili Francine Ngembe Blaise créateur akei tina na lingela yo mosala donc yango na tsai bena ba na vana bite na vandi yango ngana ko tala siko obi batu nga Blaise siko salaki ayo on est na combien d'étapes nga moti ena longo na côté studio na binote na luka na sala na eloko nga moko eloko na pe na salaki yango te pona bimis album na salaki yango pona za na voyage mo fana kitala ba famille nga na Luanda mama na nga za na Ngola mambo ngalula lipasa nga na Dine Mbuye leki nga Rose ngalula na lipasa ya mwasi ya za mwasi na mona yake na kotika terrain vide bongo te na sa teloko mo yo monga na sala générique nanga weleke na TV na beta yango pe bien makaka magugu place na bongi ba balobi na nga za mwana muke na lingi na balaye balobi azali minere soki na boki makaka magugu gugu gaga na binisi makaka yo pe bien makaka magugu gile sumaidi gugu gaga tala na wana na beti ba makaka na lingi na boka na bolai maye bolai aletika to kodisa bolai ma yo toke makaka magugwe gugu gugu gaga nagi na makaka magugu randi babida makangila makaka magugu bakasa ondeki bloka na boka ka bapesa yango nzoka rien ngana laksa batu ke note za talent yamo na betaki makaka magugu vitesse bore simbi et puis na tike on ba télé na ba chaîne news tout promotion mbonga mawa na tike leki après na kena ngola mais na sala yango pona ndo lukaka moyenne na kuta na Jésus de makaka magugu yango ne pena pona nga ndo luka moyenne ndenge bon ne simba pour s'imposer na ndo luka na bano ko luka ko s'imposer kuté na sala ko tuté ke na idée na album té na sala ke loko mo bo mo lelo ekomaki ke monsieur soza na groupe songolo soko longo ke na groupe moko boye moye bazo ezati bato tout basolaka bena Didier Lacoste ba pesa ye conseil ba staff na yitu ba Rolande mission oyo ba bende matoyi atika kofinga faire rigola na ba télévision pour na Blaise créateur vous reprocher déjà nazo pesa conseil aza mukolo aza père de famille nandimite bato balinga kai ba monanga na télévision na ndo finga yi na lobengo directement pour na tala ki on a TV pe ba benga bazo bisanga azo finga patron na ngai faire rigola boy tout ça akansata onyo so na sala pa na ye ke Blaise alongwaka avanda inane na ndako Blaise azongi aduka sa avanda inane na ndako après ko longwa suka Blaise asali générique na ye obi ko longwa nga mamune baba nanga petit wana zela ko souffrir akobamba mbati petit wana na sina loka ye balobala nga bongo na sina loka ye eloko so eza kuna te produit fini azala akufa liwa moto na ko tutse mutu na mi amona clair te na vie na ye wana maloba ilandanga na sima ye na longwa natala sko be fa na sali seke mutu aneka mutu Blaise amuta bota na famille na ye Blaise aza oza penza mbete potelanga mundelo yo mo fo luka no so organiser na vie na yo o luko koma sérieux yo mo fo luka o sala nzela na yo po o sauver bana bato baza sima na yo batalela ka yo donc yo kozona o tenzela mo bo bandoleke la Blaise mabe en tout cas nzamba za likola zo mona conseil yo nga na pesi bato tout ba la émission oyo ba bende matoyi batika kofinga Jésus de Nias patron nga fait rigola patron nga lobaki ka comprendre que batu mususu baoza succès na sima ba polémique soka bandi kofinga faire rigola patron nga loka répondre ye azuma gaz en tout cas alobaki 2015 mi lukela succès na ndenge na yo mi lukela évolution na ndenge na yo ko kanzate soko finga faire rigola na ko répondre yo pour ça la succès ti alobaki yango yango moninga pe na tante wa répondre comme mutu yo moko milukela ye moko patron nga baki so na moni bino misela nga boliki na TV bo finga mutu songolo bana problème abaki 2015 mutu na mutu asala succès na ndenge na ye ko a osakana te na indéterminé yango moni sikoyo yango moni ataki dérangement pourquoi ataki dérangement bato bakoma ko déranger trop ko zo ba musicien bato ya ko senga so boza na fight na orchestre na bino biso toza école de chant pour toza na grand chanteur bino côté kuna bwana grand chanteur ti
bozana ba chanteur ti même la leader na bino na niveau chant na niveau Jésus de Nias a hôtel mati na ndenga mabete so bo moni bona fight chant boko ya petit na ndeni defisanga tamo de chanteur wana trois chanteurs wana ba peso bango mais soki boye bozo bango na ndenga ya force il faut to pesa bango cours ya suka bakende ko montrer kuna bino boye bozu bango na ndenga force bana bato basisa courte parce que tala lelo yo na banzembo bo pesa ki bango bazo kango ka bino na bana na bino na bandeko na bino pourquoi bazo ki courte suka te. Il y a un moment Jésus de Nias a qui dérangement wana Alexa qui à répondre bah tout directement na champ mais le dérangement va bien c'est déranger quitte pour Blaise création et les 4 minutes et bêti bah nous sentiment parce que les londe et bimi Blaise créateur a ya pour faire rigolo a full la les sous please Blaise il no go baksano en plus t'es pas faire rigolo il n'est pas full là yo ngai naza na musala nanga dati Jésus de Nias a zo comme tout pambati to mona zwingai c'est comme on a dit que Petro azana boulot yi aza artiste azana na Congo aibi tout ba aiba mise tout o ba imba bien à cause de la hypocrite aibi que Petro na travailler très bien vous comprenez aibi que et puis ngava na tambola na orchestre tunga na zana pas faire rigola na lo balikambo na suka avant aussi ça na lo bango na zana pas faire rigola Jésus de Nias azwa kanga na sala 3 semaines bazwanga tozanga imona Congo mo Samaria Touareg toza 4 tozala pena wana avant que orchestre ke ne poto nga bazwaka nga te pona zaka tolongaka ngai Marc House Gibaya ya Pichu Center toza 4 to te pas ready amis nga sko ve bayo la benga patron nga benga kai abi note note petit nga fere ba misela nga baye kuna 4 mobimba sko preza mona ko ndiri mtazo ma porte de mtazo panzo orchestre batu so ngam na tomber victime na ko ila ki be pona ki mutasuka. Donc ça là qui m'a bien intéressé Blaise vous travaillez bien mais patron na yo ready amis benginga alobi ka longola yo taza na poso zonga yango moninga sikoyo presse pena ya bisenga bonga bina lingi polémique wana fina nga na respecta ka ye tala Alexandre même na numéro na ye yango monike sala ke a éviter na ba problème zana sans soana yango moni nzoka place na ngeza la kaka awa ndako na ngai so ina ye pas Jésus de Nias na ye te pona so ina matisati na ye ko laksaka onga na yebi et puis patron nga encadrenga abimsanga so na misu ya bato so tele ba place tout na leka elongi na ngai mona nati Blaise ayebani place mingi na voix soka baki cri na ye muta reconnaître ayene muta boka cri yo mine longi ba yebi Blaise te ezalaki ape Blaise wabaka pena kuna mabolongo me batina mabati babina batanga te so batingaka 1 seconde balongoli yepu ya musika vous comprenez so batinga bulento balongolaka donc bateka elongi na ngati babombanga donc na inde siko na orchestre zakake aza pena leader mo social sur le plan international et puis koto mambutu na facilité yango mona boki klimo wana na 4 sebe tozo bina na facilité tozo la na facilité tozo lata na facilité et puis azo futa na facilité toyo kango ça la plaisir na belo no baka nga bato beliti hein lelo vraiment no mabanga parce que musala na osala nga mo penda ma plein ba émission ba ko copier ngolo ba flash te kango partout surtout na Angola donc nga mo na zo soda makasi na bunda na ba ndopi nga na Darby boye émission et comme côté en place nous avons invité vraiment Francine Ngembe landela ba faire wana et maître David Kombe landela vraiment ba faire il y a la Mégane Priscilla et merci beaucoup à maman chérie à maman Caroline Sambi la femme de distinction pourquoi pas à l'honorable Serge KMB mon coordonnateur Michaud Lenga Kunga merci beaucoup à vous et Blaise création donc moi j'étais dans la sous émission émission nous autoloba que ba krinayo on s'est retrouvé té na évité aux aura pas filé na sokoda tonton deni pour landela ba droit na yo wana tokena nzela mulai wato kena mwanzela mulai to bomba page wana to bomba na page wana bon tout ça l'émission na répondre c'est la question na yo na meki ko expliquer bato ba mwana ngate ke naza le koso na longa pa na mbongo non ça c'est parce que sokoda ba no benga bino so bokende usafile bokende kuna ngai na longwa ki ezalaki pona na ndenga mabete na lobaki yango déjà c'est tout na lukaki façon ni na kokutana na faire rigola aza patron moko na lingaka ye bandakala na sambela na nzambe mukoni na toucher mutema na ye azwa ngai ndenge anganjaki nga na musala maloba to bat balobaki balakelenga ba mabe wana ekia na perte siko tala lelo yo na komi pembeni na ye lelo mambutu na facilité azo futa na facilité non qu'est-ce chose mayele au pays car na facilité au somba ndaku na facilité au bala pe na facilité puis orchestre ba responsable nyo mambutu na facilité awa mambutu ni on a bi miko tozo bina na facilité merci bango tozo bina na facilité Jésus de Nias on chante la facilité Papa Melina na Mathias on joue à la facilité Paul Montoye,
tozo balola na facilité tozo beta na facilité mambo nyonso na facilité azo futa na facilité patron moko social et puis excusez ngai bana carrière musicale na ngai orchestre na monique so na ki obeti na concert ozongi au futima facture ma lobby au futima facture courant ezaka pas Jésus de Nias bana bana carrière na nga na tikala jamais kolia na motoki na ngai ndezanga ke peto pena osala boloti aza vie moko akabolaka na bato aza vie moko ata tobeti te moko msu nga na asipui je me suis tovana pena na répétition ka boye tobeti répétition si et tobeti concert mo esili concert mo peza no concert mo ka ebiso pues atala bi bolembi boné c'était pues elote akota bali bona poche pena boye eloko mo pena ya munene na vina nga na tikala ko mona ngoti mbambongo balide msusu basimba ngo azobule soki neti nini abinza pena le bon amosi pena na lukuta mabete na $70 $5,000 akoto azo na banque ta mission na poche na ye frère Egola pardon maboko banque après son chef d'orchestre na biso Nicolas na De Gaulle après c'est bango tout le monde a transport salaire te mais transport na mona ngona nuti transport na za fier ya osala les appels na société ni Blaise bolobara boye lobby Blaise création atiki be nzamba pini ngai eza réel et puis na maintenant une fois te sala ngomo mingi et parce que mukola wa futa ngai ezala ndeni ke salaire na yo yango pona zaka ba prime na mona ngo ndezaka ba prime ke bo vande bondeni abulele ba petit na ye aza ve moko bien aza parmi ba leader wa sombela ba misa bakar matasala ba mona ka viera mbongo tasala kango parmi ba leader wa sombela ba misa bakar apa ve kofi mutasala mama na zati ba misa miso tout mona bakar wana mtapela mona ba ulumbonda moto na mbonda ulu na mbonda car Mercedes 300 coupé asombango asomba ba misa bakar na za fier lelo so bo mona ka pena watambola na car et ça l'a bien alikambo kama te pona za na orchestre yo na bengo lokola ba benga ngo orchestre moko za so comme na yé na yebisa yo alors abino ba musicien en fait ba animateur vous allez so bolonge na orchestre faut bo sala ba album na bino soit générique soit simbite na mo ba couloir générique wana na sala ki yango pona longola image ya mutu moko boyi po ezala te yo bazui a musicien songolo pa kala te na sala ki na longa na vani ina na ndaku na sala générique na nga moko boye me ko défendre nga na télé batutu ba yibake Blaise alongwa na ye na longwa nde na kemba mo et puis ngai na otangola nde na bengi biro na leli pa parce que mabia la kutantsanga na makonzi so selanga na prise na leli pa gile mavakala si lelo yango moni ba solo selanga Blaise Polo ba komisela de message pas mokonzi ba bengi singa pe na ya banganjenga na sali musala gloire à Dieu merci Jésus de Nias merci frère Egola le padre yango moni lelo fallait na boka ta ba clear qu'est-ce qu'il y a 4 minutes ngo to kabana yango 4 minutes parce que lelo ne 4 minutes ils doivent apparaître na écran na biso pe lelo qui après 4 minutes c'est ben ezana ngaka avant goût il y a qu'est-ce que j'avais dit ndenge bimi bolelo moni trace qui ça c'est CP to ese bato ke bato to bamisa ba disque na bango basala ba succès na bango ope basala succès te basala effort prochain album basala succès ozala osala succès te ko senga pardon te oh Jésus de Nias fait Egola pardon te que le mo ta mo et mo to renier te tout ce que les binota en 3 minutes et coquille qu'est-ce que c'est ben yango ebimi yango moni succès partout na baba nyos tout c'est plus succès international trace urbain trace africa partout ba chaîne nyos tout bomona ka oyo laksa ba musique ti libanda bolanda c'est ben wana Blaise alaxi batala na ye bomona pena ke aza pena nango puis Blaise a changé boakeli faire Egola pena wana ligne wana moi Blaise alonga na ba nyoma longa na kimboka avandisi pena peka mnangi na caché wana côté kuna mais te proposition te ngamo mnangi nango na s'imposer esimbi parce que patron na Jésus de Nias ça Blaise il faut qu'il boy que sur gauche te kene na droite ya mona kene na droite simbi lelo tala lelo c'est benebimi orchestre moko te na biso succès logo ko sala ya mo te kanguso na mama ba vacances nyonso ti to comme à la fin de l'année album na biso qu'est-ce que j'avais dit bima pour qu'est-ce que j'avais des albums ya 2015 fin 2015 ba album na bon toi dans le studio toujours travailler pour na ba tout au bazan na poste na qu'est-ce que j'avais dit bo banga na bino te au seben eza na ma casse mais qu'est-ce que j'avais dit to que sur likolo ti na ma pata côté je vanda plus que likolo bo c'est pour ma casse ya mo to mikolo mi lokela succès na ndenge na yo bo zela qu'est-ce que j'avais des oya bo benga kana plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 on a posé contact pour un numéro abenga abimana qu'est-ce que j'avais dit toi dans la studio to yembaka déjà to beta toi na dégénérique kafu seben et ka ko sukola terrain et ka ko longa album nyos tout o ezaki na teka o ba tchetche makelele en tout cas bolongwa. En tout cas, qu'est-ce que j'avais dit à la fin de l'année pour se faire la surprise des belé na bois qui m'a casse na 4 à seben. En tout cas, Bobo ça na Blaise Akala.
Et bon mon anga bon mon maman Jésus de Nias le padre. Ah nga Jésus de Nias soki yote. Comment on a Blaise création et ça comment on a chouchoumia qui on a dit sonate au beti angote poto comme na suka Darby Matuka au stade Justine de na suka tout le monde a compris na ninga na yo to ebité on a besoin le marquis de Didier Lacoste. Sangana na mutute. Na sala album na mutute na sangana na mutute. Na sala mono yo national miyaki. Te wana zaki ka masa ndenge zalaka. To sala na eloko tende bana to zana groupe moto ndo solo ka bien. To abi komone ndo mingi déranger ki ngol lelo e po longwaki na yo. Jamais. Ngai bon wana za mo to zo tant to vendre la CG wana mais Blaise sala mamne yemo ko na kenda na mutute. En tout cas, voilà, merci beaucoup Blaise Création. Je dis un grand merci à Serge Kachama depuis Paris. Un grand merci encore une fois à Randy Babi Dador depuis Luanda. Lui, Landela va faire voilà parce que nazo liate na musala na ngai moko vraiment. Et merci à mon père, hein, papa Emmanuel Makangila. Merci beaucoup papa. Alors Blaise Création Babi Lelo Kinshasa tombé par rapport à 4 minutes seben. Heureusement ba dimablo rano bimise biswana mais criment na yo ki wana parce que Sec Production honorable Serge Kaembe a masolo na zoloba abelaka. Oui, ba question mo zelanga mingi. Il faut tout nanga ngata fa poto lo belango. Mais na ndenga mabete eza na ngokri nanga ba yiba ki onko yiba. So le moment la vérité. Non ça ce débat créé. C'est bien nango c'est bimi déjà. Photocopie originale te. Puis na pesi conseil. Soko za mayele, soko boka ki klango milongo le nango déjà na kata disque na yo. Po dege na bokeli yango lelo ti lobi boko bokela yango te mokolelo kaka mokolelo yana ngokri na to ça débattre mais na sepeli so jota clair moto vous allez ta reconnaître que Clé à Blaise so boko tango doute yango mona boki yango na kanda po boko ka ko boka yango ti yango mona ili bango Jésus tozalo baba tika biloba loba bazoyoka te mboko ezaya yo te ozokende nango wapi ozosala nango nini yo papa keba tokochomo sapi na lisu Kinshasa mboka kotika mosi te penza poselaka yo oniati sino bakopasola bord kuna babambi bord basheri babatelango bord mbanda leginga na nyonso aleginga na bilamba sala bolanda basante na yete abelaka kolanda lokolo na yete abelaka kolanda babase na yete azana maladi ya bampese ya wili musheni ayebi dani denda ayebi ko mikolo tozobina na facilité wana biloka 4 minutes na bisiyo kolanda banzoto na ete bana Paris so moni mbanda azolio mobali moko alekio mobali azolio mbanda alekio na beauté na pembe na nyoso kobanga note abelaka de loko ebeta dam na ye kolanda ba centaine ato moni mwasa zo denda zo ngala nde nini komekate par fabelaka malade ba mpese zalim na peso ce conseil Kinshasa mboka kotika mwasi te pozela yo sinon ba ko pasola bord. On peut déjà se mettre debout pour se dire déjà bye bye avec mon invité. Alors, et ça arrive à votre homme, la servante, la Megan précis de Makangi, la soda Makasi, Malobi, yo soda, Ramunduki Naeto, Yoka, Abelaka, Babi Kolandana yo, Biloba Lobanaete, Abela. Donc, précis la Megan, Rolando Tepo, Obelaka. Ata bomoni, Azofinga Nae, Jésus de Nias, na télévision, palpite, papa, palpite à nini. Kolanda bilobela na yete abelaka sinon te rozwa soko otumboli Francine Ngembe la Megan Soda zala no rozwa otumboli ya Willy Musheni rozwa peka rabo et voilà on est déjà arrivé à la fin de la Blaise Création à ça la création même sur Nicolo et on se retrouve la semaine prochaine Mimo Boyebi entretien et mission amenée à la Blaise Création ça a un plaisir il y a trop merci beaucoup à Darby Matuka et bye bye.